les lois sont tranquille. Donc bato a Fayulu en tout cas bossa la campagne na bino na ndenge na bino donc botika koluka ko côté ça biso na kati ba campagne na bino potoza bénéfice te biso za apolitique ye tantino mama fa aza carte bato parti wana mama na décidé mama fa ndena kwa za na makelele pa ba za makelele mama na ko mama fa oh président d'Ilor place bozam na chef coutumier na biso ba Goulois et puis toyeba eloko moko boui soki lelo to sombi disque ya faire na journée moko ndenge to sombaki vente streaming ya concert ya faire egola to kozwa ba trophée o nanu batu bazwa te et en plus to kokoti la artiste na biso mbongo ebele koleka to somba faire egola to pousse faire egola liboso ole to kendaka na ba banalité inutile biso ko kolanda ba leader locataire te biso to zolanda makambo eza na ba nord. Voilà nyonso eutika na munoko na ye moko siko artiste Fabregas c'est kalinga like ça fali pour baké na yebisa ko ba somba ya on a zuya pe na sombia c'est vrai ezala ki faire egola donc babengisa faire egola Jésus de Niance azala yango moni pe to zala ki papa va signer atie mikoloto yango ke c'est to yaki to beti to silani mais tant bo beti ça ki pe que chef de l'État fallait pe saper message na quand même siko eloko sala ki ba yebisi chef de l'État déjà faire accueillir Auriel Sundengin pourtant to bimi biso tout stade etikala pour les. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Merci na confiance pe na fidélité bande ko balandi nyonso ya émission tolobela nzela ya sisi na bino préféré Congo Winner Télévision tondi bino botondi mingi na confiance pe na fidélité na bino merci pour la patience na bino merci pour la suggestion merci na ba commentaire na bino zo sala biso bien merci pe na ba critique ezo sala pe poto bongisa musala na biso place oyo to koyaki musala etelema ekende liboso un grand merci à madame Sarah Kabunji la Cléopâtre moi celle qui ngolo na mwindo depuis Londres un grand merci aussi à celui qu'on appelle les promoteurs Popo Diakanoa, le patron du collège de Saint-Paul School, Fondation Foudi Lukidi Bate, Balobinjili na Maboko na yo, Penjili na Simanayo. Un grand merci aussi à double nationalité, moi na poto ya Kala au nom de Pichu Mananga. Merci pour le soutien mon vieux Pichu Mananga double nationalité. Très cher abonné quand on est bisarabino abiso to sola pembe par rapport ya game abiso to diembe la kanasima yaba actualité de nebisabino l'actualité nous oblige de pegape ko sola na bat oyo balingaka ko solo la bien mais yamba refond la page émission si quand tu présenter ba sincère condoléances na famille Makinisi donc la famille Makinisi te présenter ba sincère condoléances to tiko bungisa moko ya biso madame la journaliste au nom de Flore Makinisi. Que la terre de nos ancêtres soit douce pour toi, ma sœur, et paix en ton âme. On te plaire toujours, on te plaire. Ma sœur Flore Makinis, madame la journaliste. Donc, je manque le mot, Nzambe, mon moutapé saka. Nzambe, moutu azwaka. Ba courage et belé na tata moi si abana Samantha Ifoji. Ba courage et belé na Moura de la presse. Ba courage et belé na Zéné Kumbi. Ba courage et belé na Julien Boutalatala, ba courage et belé pa Mathieu Bonche, ba courage et belé na la baie de la presse, moko ya biso apema na Kimia, Flore Makinisi, toza kolela yo presse en ligne en day donc ba programme soge bimi toko pe sabino na nzela site oyo Congo Winner Télévision Montréal so toza monoko moko fongola déjà plateau to Pantanteke malgré Badei ya Flore Makinisi mais to me resolo na mpaka pe moi muke par rapport à Gambia mpaka santé santé kitoko na ngolo dynastique anezala na ngolo nzambe de dynastique te nzamba sako kisa nyonso siko dynastie ndezo sala makamnango donc na ngolo dynastie na bi ebatu na Dixon Kabasu na bi Marata Marero place aza type bokana millionnaire et puis Jimmy Bela ou patron junior bokulaka place bazam na Kalo boutique Pomba Swag na Kalo boutique Molatis Oscar Marie Tujogo Karim Kivui di Jogo et puis Jani Tambu business c'est na merdi binga na Kinkolo na Luanda batu na ngana tout vraiment beau s'abonner beau partager beau liker Yvette Mbi azano na bi s'abonner et puis Feza Schengen s'abonner c'est na zongi lisusu bébé Fallon donc bébé Fallon la Gauloise mon pembe bébé Fallon Alangi s'abonner vraiment pour partager et ça la bien va partager vraiment va partager va s'abonner donc pour natike les mbogena les cas qui a donc ba Gaulois il faut ba salango vraiment ba Gaulois ya mpaka lobi bo s'abonner pour l'exa qui a les cas qui a donc tu as vu nombre d'abonnés na biso so ba ki sami to comprendre que maloba ya mpaka comme ya tembe bosco zelo mona
Charlie Kabea en arrière des États-Unis s'abonner. Et puis vraiment la personne Jimmy Bella ou voit ma s'abonner. C'est nana eli sous junior beaucoup la s'abonner. C'est na basé belé vraiment c'est na bina ba s'abonner. Ba mettre Z ba les belé PDG Manimo ndo ba s'abonner. Donc ndena on lo babo yo mo kontelenga. Na bibo s'abonner et belé na tena l'action ke bazayanga bo s'abonner ka 10. Si vous pouvez comprendre que ngam na tindi ba s'abonner na ba 10 ya pam. 10 à pamba. Mais nous se roleka et la meilleure olekate. Mais tout moi moto yango za vanité donc la mbeza vanité tout là ta M diwa donc H diwa M diwa na biso tout là ta vraiment et za kitoko. Oni ba ça en fait rigole. Kitoko papa Hervé Ferregola. Moto azo coloniser toujours musique ya Congo. Donc so gagni ya comme le là Moïse a betin zete na mai kabwani. Ba artiste batirel ba artiste à danger pe batirel ba artiste à danger. Artiste à danger. Qu'est-ce que la différence? Différence dans ezali nini? Artiste ezali mutu oyo azo teka musique partout na mokili et non azo corrompre pona balu la musique nae. On en est ba artiste. Artiste à danger za mutu azo somba ba trophée banini on artiste à danger pour lobby a obima na mokili ne lo côté. Ce que place ba yo regretter papa na biso pas salarabu yango Ferregola azali artiste et non artiste à danger. Après artiste locataire nde ba koma leader locataire te ne leader locataire bazaza na bango na mikolo ba pekisinga na tanga ba kombo na bango bazo lela na bino na problème te mais il faut que ba tango zo tinda batu moko ba pezaka te ba leka ka ba finga Ferregola oyeba ke biso ba soda na to ko répondre tant to répondre ya biso ce qu'on sala rapace. Au mon ami comme un leader mon boui a comme le lobo pekisa e boye bisa e mais tous un problème na communauté biso zara toujours pour nous bisa mam na biso ba dynastie mam na biso tournée américaine ya Brésil pe na ebike to zaza to sola kaka les 30 tozala ki na bino ana tata Raphaël ezalaka concert wana pour na faire Ferregola to batu misupa nga babeta te ezalaki jeunesse congolaise babandaki ko remercier chef de l'état ndenge francophonie elekaki na mboka na biso pe elekaki kitoko batenaki bien artiste oyo aprestaki kitoko ezalaki Ferregola donc babengisa Ferregola Jésus de Niance azala yango moni pe tozalaki papa Hervé signé atie mikoloto yango kese toyaki to beti to silani mais tant bo beti ça qui que chef de l'état fallait passer un message na quand même siko eloko esalaki ba yebisi chef de l'état déjà faire accueillir aoya lisundenge. Pourtant, on bimi biso tout stade tika la pour les. Le frère Mimena Batunaï. Batunion son abato politique donc et au monde na bato balinga politique baza ba golo. Na mokonzambo wa paza golo. Ah ti. Boyo e bien ngote. Mokonzambo ga golo. Ah. Mokonzambo ga golo. Oh to so mokonzambo ga aza golo. Ba mabe ya kanam place baza à Suède golo za mukolo ba ngotu ba golo. Mikolo zaka ici c'est golo. Ah. Ici c'est Congo, ici c'est golo. Mais babi stade on peut beaucoup. Qui ont monté ba vidéo là qui est belle. Ah. Stade Marseille tout le monde 80 000 places c'est tout ça qui. Mais 20 000 40 000 beaucoup qui ont monté. Non, place au coup tout teka qui à côté c'est le plus beau problème to za nango ezanini. Ezalaki concert au balobi gratuit mais sur invitation. Ben invitation au bato belé nyonso balataki na liboko. Et ça que 8 ans ezalaki mukie invitation et comme est pas batuté na ba fin fond mususu we pa ndeko na biso musu na malweke komaki te bandeko na biso musu na chango e komaki te yango moni to répondaki ka na nombre ya ba 28 000 personnes ba 30 000 personnes o to zalaki pour ce to beto comme na ndenge zalaka lo moto lo yoko ndenge zalaka lisekiti mais l'essentiel que batu ba répondaki biso to betaka ba stade to betaka ba municipalité. Batu babeta ba municipal baza batu babeta ba stade bazali biso beta stade réponse dans ezalaki positif. Ouais, c'est positif. Négativité za style na biso te positif. Direct batu ba yembina artiste ambiance eleki comme il faut ndenge ezala. Ton artiste akena batu. La ke showbiz na poka sozo piaka. Ah, piaka za ekolo ya ferité. Mukolo piaka za bataka piaka nabe. Piaka za ekolo ya ferité. Bien watana nani piaka nabi mais ouais piaka ze kolo a ferité faire ça elonga mutu a réussite famille a uta nango famille wenge famille a étoile donc yango Ferregola o nyonso ko sala il faut simbaka po famille na bango non balobate na famille ozo bazala na wenge zo batikala ozalati batutu musique simbela bango siko bongo faire et rater pourquoi faire ça marata marero et rater
ne ba pasteur héritier bongo na baza aux États-Unis na ebike si to nana la na Brésil et pas général Georges Barbosa to kozala na orchestre mobimba ele kakito. Merci Mpakato d'Indakamba mort en actualité au Taina Posato Solana yo dynastie déjà Ebimaki. Pardon, Ebimale 6. Tout le monde déjà ba fiche. Na bato ba yembi na feregola. Mais tout le monde poutinité, tout le monde JDT moulopouete, ba oyo ya yé penza ya wenge. Tout le monde bangote. Tout le monde kaka bande on a vu sa quartier la tête bande on a vu son. Qu'est-ce qui se passe entre vous les Golo ou bien tout ça ka Gen 7 na c'est le scrap? Non. Dynastie ezalaki projet à Ferregola. Ferregola atenaki bon. Kozala na mutu oya konima a participer. Dynastie tolo katelaka mutu mundeluté. Même Badidier la cause bazalaki le bienvenu na eloko wana. Mais yemo atenaki bon que azala na été vi makamunaye o azalaki nango. Dynastie kataki mundelu ya mutute. Oya sepelaki azalaki na dynastie. Ferregola a poussé les sous likanisi plus loin. Animi ko sala yango na famille nyonso abeti histoire ya musique nae pe histoire ya musique ya Congo. Koyemba na papa Malange c'est pas facile. Ba papa Malange ba batu o basala style o lelo école o ezali ya pirumba o eza o demba. Toye lisusu koyemba na bi ya chante c'est pas facile parce que Ferregola azalaki mutu o alingaki la bonne musique. Sur otali kati ya Pepe Kale il y avait tout. Bi ya chante ayeko représenter comme Empire Bakuba. Donc tout le monde est là grave et mais les ça se présenter Wenge Momba dans l'ensemble et puis à Limbonda soit tozu ba JDT va représenter Wenge Maison Mère tozu Soleil Wanga na Modora Baramba va représenter quartier latin tozu Papa Malange va représenter pe bakolo mususu ya musique c'est pas grave ça tête au komisanga ezala ki ya bana Wenge non soki ezande Maison Mère ba bengi Soleil Wanga wana to mona mabe eza Maison Mère teza Ferregola asali dynastie po asangana na baninga nyonso pona yo bien pona bino bagolo na Soleil na Seleyo bena JDT na ifala yemba bango nyonso bazaki tilpe bango nyonso bayembi JDT ayembi Denzembo na album wa dynastie na nzembo Michel Bass ayembi na nzembo oya papa Hervé Ferregola ayembi o Seleyo pa ayembi atie titre pas boaki na générique ezali. Mais pourquoi oh biso tozali na pose ndenge volume 2 ozobi mabuyi batu oyo basalaki penza ba tête de chiffre ya fiche ezali neti basele wana tozali na bongo posa mais pourquoi otsa bongo na 3e volume pourquoi non bango siko pe baza ba bomba retardement poso ba bindo ba bete ezalokito taneti banzemo lwa ba mama mabe ba suka na banzemo c'est le temps on beta liso ezalokito donc tozana muntu te oyo ya Jackie JDT tala siko ne ba imba ba l'école na Ferregola ba ya lisuko pesa couleur eza danger donc auto bombi on eza lisusu trop mystique batu bazo ebate pour Ferregola ebi stratégie ya musique batu vraiment bazo zela ba couleur wana ba Serge Mabialo ba grand chanteur baza ba pesi ba couleur mabe ezate batu ba zela pe ba yoka ba déplique pomba niance ba Jani cessé les makambo za mineni. Donc biso na dynastie polémique ezate oya kokanisa makambo oya kokanisa yenda koyeba mais biso toyebi ke dynastie salami na sens ya polémique te ezali makambo musique qui est la bonne musique et régner na bien ngo union sacrée mais na lobby union sacrée kasi bon yo kasi so za mayele te za forte na union sacrée ba okotsa te na union sacrée za bato baza na popularité donc to nimi union sacrée na biso to nimi yango vraiment so pe mutu na union sacrée bazo bengo te seko makambo mabi ça makammabe bango pe ba l'exception union sacrée na bango donc biso za na piste ya ki parle sous temps polémique ezate temps ezali to monisa ba œuvre so to monisa ba œuvre ndé kitoko so ba œuvre mona na te to mo ke na so na temps polémique inutile to ça la polémique ya nini alors que musique est agréable à l'oreille donc pour na biso eza que son moko ya kitoko na lito ya batu to pesa l'essentiel est kokina o tout ba rosala donc betu be kotara ya ndive wana école na biso te benobe kotara ya ndive mambo bango basala biso to kota ngote ouais basala makambo totika na biso poste polémique mamna bangwana basalaka bafela basalaka nini bafela nde wana o basalaka kolesa miziki bamamwana tout o ezalaka kel au moins bakese belé ko bato bazotelemelo makasi ke ndo confirmera bato balesaka miziki mais oui nabi lelo so moni bakese belé zo beta na bakache inutile parce que ba se retrouver raté
tango yo ozo pesa mbongo pona kozwa trophée moko boye mbongo ngo euta ka oyo gagner mso sengi mutu mo po biso neso oyo sengi mutu mo oye lisusu opesa ngo po okorrompre omona ipasi ya kozwa tanko yemba nzemo mo ozozwa sumbongo ozo corrompre o garder nini eloko te yango makambo wana na famille wenge ezalaka te yo koyebisa nga lelo ke papa chéri jibe mpiana ba œuvre o papa chéri a beta ba trophée lelo bato bazogangela papa chéri azanga ozwa zwango ozanga te mena ba kopo omoni bato organisation ba trophée wana ba pe ba commerçant ba sala pe lo na ba po ba gagner nango sala elo po perdre ata yo ndozo sa musalo eza po gagner donc chaîne est obligé il faut foutre ce que vous comprenez sens nango yo kati soki ko fina wana ezali ke ba gagner elo kwa grave nde ba papa chéri pe ba sala ngo tellement ko fina e ko aboutir ne loko te yango moni ba sala na bango pe yango te ouais eza caractère ba West Africain bato balanda ba West Africain mutu ba yena o asotuni o producteur nanga benino oh nani ona do bato wana ndo moi bazo koma malheureux na histoire ya musique to sola ma msu pete biso to lesa eloko te to sala musique o ezali bien baloba na biso nini babetaka ba tourner te bakenda tourner te to uta mo États-Unis bakokima ba artiste ya biso nyonso baya après sala ni saki ya mbongo vraiment na PC Mbote place à ça les grands Kadhafi na PC Mbote président bagolwa nyonso vraiment donc koda mboka mokonza bagolwa nyonso na Turquie na PC Mbote place à ça yango zo mona maman biso toza pressé te toza pré pour dynastie ebi tozala pressé te nabino bapanzisa ngo botuna biso medfo dynastie ngo bozoloba elelo tokomi to bimisi ba titre ototie komi susu pona nini nani azalaki te donc c'est que makambo bato ebele balandaka c'est que faire rigola aza suivi tozana biso wana so tozela dynastie na biso à l'aise na bige feza Schengen maître Waza maître Gengon donc bazozela. Pourquoi la musique a fait rigoler aussi la musique à Kitoko Yampaka pas pour te flatter faire rigoler la bonne chanteur à bien composer bien arabier mais pourquoi jusqu'à présent faire rigoler la production te na Europe ba production te na ba Europe ba production eyaka mais il y a ba manière on ande to kinete la manière mamsu normal est-ce que kumanda chante ça na popularité na poto ko le café mais où t'es no que c'est pour tout. Est-ce que depuis que Pombaza a popularité n'a pas tout le café pourquoi bon bazo ba branchement na faire Miyake deux fois si goto sola bien ah bon toko panza ba secret ba tout to solo là mutu amema bango poto za na capacité te ya omema biso ah ouais bienvenue makanga za na capacité te za mbongo te OK yako iko betsa faire na poto to mema logique biso to hotel loko te to sala ngulu te to sala ninte za na ki obinisi mbongo oluwe na hotel OK c'est ko beti comprendre sans on des la différence na yé moko producteur wana ayebi ke so boyebise zo faire yo memai aba ete niveau wana niveau na ngate to sola ngo bien ba kopo wana yaka o ezanga tina wana ba kopo wana yaka mais to ko sala yango te parce que jet set des entreprises lelo to yeki ko beta awa ndé ba jeune ezali pour ba remercier chef de l'État pour ba pesa ki faire gola o ezali caché na yi lelo ko faire déplacer bana ya batu to ko kenka te pour bazo ba jean ba polo et après baza ba responsable baza ba famille na bango ma mebele bele donc yango norme oyo biso to memela ka vision ya jet set yango wana sema mwana o batu baluka ko po animer lelo tourner États-Unis ya Canada eza ya Brésil eza et pas général Georges Barbosa ezali les États-Unis pas Charlie Kabea et pas ba Griffe les grands sapeurs les King ezali orchestre zokeni tozokende yango po toyokani o esengi ke toyokana makambu ekende kitoko yango tozokende yango yo ebisanga lelo États-Unis na Europe bato bele balula États-Unis mais to uti yango et bon poto ke Europe bandiko na biso bazana Paris Londres partout bazana souci suba mona orchestre ya faire rigola na scène toko kendaka yango ka po na 2024 tozana arena na biso tozokende bozana torobeta arena oh ya Nabia arena mdoa ko beta ngoza fallait pour pas le 25 novembre tozobeta na Olympia ya Canada mais mamona bozolo bango te torobeta na Olympia na bo beti te yango raison pour laquelle dozolo be raison bo beti ne to lobela ngo Nabia et bon muto yo garçon yo zotangela nga kombo wana asi abeti eloko yo lobi wana
ezaka mutu atie date ok na orchestre na ye ba papier eza ma mutu garçon yo no tangilanga ngali il suko fula batu te po garçon no zotanga na fali ngam na fula ka oh ya pas rien na garçon héritier ngam na fula ba gola ba osepela ba wario ba po so na tangi ba komona ba onde koma ya pa ka fingi en tout cas na ye ozwa elo mo kati ya mutu na nga bana basi ba bato e photo pesa respect ba mama si ba mama fa ba bato e photo pesa respect ngali na ba mama te non na basi ba mama si na ba mama fa restaurant nga na liara malewa bato balambaka bana basi pona on na balate on a bona nga kotanga ba komba bana basi bato pe mibali na banso pe ba yoki ba osepela te na mona boy na nga eza walobi na mama fa te na lina ngali suma mwana tala ko pas concerne nga moko o pesa différent o bagelo mo obi garçon na fali na garçon na gote c'est bazaba da parti moko bazaba da fayul baba ta fayul on a bien to remarqué l'homme oyebi ke tozo fula bango lisuta actualité na ezobeta mate te to sola na normal po bango ba yeba ko moni chona ba salaki en tout cas félicitations à Céléo Poutine a poussé à likanisi plus loin au moins ba jona bando sala baza batu moko ba yeba ke soki batie makelele wana eluka ezongisa actualité lelo na temps nyonso garçon na mususu nani mama fa aza na actualité ti bayo kana na mutu na bango gote se to betelo ko mo ebenda na biko samba ni ekomande bitumbe dingwe na gerba o so aye o ya ruyate o so aye o ya ruyate tamba gola to comprendre ke biso batu to fula ka bango to loba na biso marambo wana te biso to loba pona dynastie na tourner na biso maram na biso au moins te to zolo bango te balali vie dirango bi marango vie nanga vraiment et puis tant to loba bango te ba passa franc na Toulouse ba isama pas ka petit nanga ko loba ka lisusu komba bana basi wana te na zolo bate vie nanga mbala nzao no mbala victoire na ko loba komo na bango te na otanga nanga ba komba bana basi ba tuté lelo na sana nga tranquille donc batu a fayulu en tout cas bosala ba campagne na bino na ndenge na bino donc botika koluka ko kotsa biso na kati ba campagne na bino poto za bénéfice te biso za apolitique yo confirma que on comment que bazaba ta fayul bazaba ta parti moko ba ngenda ba réunion parti boyo bité ye garçon ye tantino mama fa aza carte ba ta parti wana mama na décidé mama fa ndena kwa za na makelele pa ba za makelele mama no ko mama fa oh o azozo na gote sei mama fa fallait pour pas artiste ah yo lobi o artiste ah y'a pas un peu de respect quand même pour la musique en boka y'a pas ngana eba ma yete na eba mimi mama fa donc tant bazozo na ba bêtise na bango biso ba gaulois to kota te focus na biso ezali boy et là on a zo rappeler tous les gaulois président d'Ilor place bozam na chef coutumier na biso ba gaulois et puis toyeba eloko moko boy soki lelo to sombi disque ya faire na journée moko ndenge to sombaki vente streaming ya concert ya faire egola to kozwa ba trophée o nanu batu bazwa te et en plus to kokoti la artiste na biso mbongo ebele koleka po biso to teka vente streaming na stade na journée moko $170,000 ezaki $5 si ko calculer combien de mille de personnes oyo basombaki donc combien de mille de personnes wana soki basombi dynastie na journée moko en tout cas tokati masolo ya batu balubaka donc communiquer nanga plus mingi mikolo ezali yango wana to somba faire rigola to poussa faire rigola liboso au lieu to kendaka na ba banalité inutile biso ko kolanda ba leader locataire te biso to zolanda makambo eza na ba nord donc mambo to zo sola mingi mikolo vraiment nazo sola na ba gaulois na ba gladiateur na ebi Rodrigue Panza Maître Miko Arabe Mundibu et les gars Touré les gars de Paris na bike mi mamna so sola yango pona makambo etali biso yo mo so comprendre que faire gola ba somba été bazo somba été oh na lobi bon trophée au biso to zo na no muto zo ate to zo kango pourquoi il y a belle mélodie wana parce que ba client ya Sony Music ba remarquer que Sony Music et produire artiste moko africain o nanu bayeba kité na boîte ya Sony Music donc batali mutu so cliquer ayoki banzembo kitoko yango bazonga par Sony Music na vente to ça Sony Music en plus eza société ya Mindele za matérialiste Mindele so abimisi $100 na kati nzoto nazo compter azwa 1000 donc ce qui Sony a tiki lelo faire rigola azala na Sony Music parce que azo recevoir mbongo malamu mais oui Sony Music na baza combien de personnes Mimi nga lobelaka faire rigolo
artiste congolais pe miso bazana bon na katiwana keba Sony Music muso ezala na Afrique d'ici ezala na Côte d'Ivoire o ba Fabregas bazalaka biso za esiko ba Burna Boy bazalaka ba star ya minene ya mboka na lobite ke Fabregas aza faible toni ni courage na ye autozwa biloko na bango ba jeune bazwaki courage na ye si Fabregas ba somba gangwa mais mutu ebisa biso ba somba ngo Fabregas aloba $5,000 yo tala émission na te ya pe na biboué Fabregas a confirmé biso que trophée wana Afrique ba somba ngo 5,000 artiste fali pour ba zomi balé c'est que artiste fali pour pas payer 10,000 Fabregas a payé 5,000 voilà nyonso eutika na munoko na ye moko siko artiste Fabregas c'est kalinga like sa fali pour ba ke na ebisa yo ba somba ya on a yango pe na sombia c'est vrai. C'est vrai. Donc, biso sko Sony Music eza place aux corruption et ezalakati. To eba ke vent toi ezalaka nini. Bisika oteka eza ebele. To retenir yango. Le long de dynastie ezozala batu ya France, so ba sombi yango France. Soki na États-Unis, baso est-ce que yo so mona musicien lo na États-Unis, ayo za disque d'or lelo ba comme même so en français ba jeune certifié, ayo zo na France. Ba on ba sila na ka na grand monde. Donc alors tu as la complexité, tu as masolo lokutate pour na baloba ki basalaki. Toke nango na chemin à bien et ça na ba réalité nyonso ou eza. Nous devons reconnaître un peu que la musique ça ba trophée. Chose ça musano makasi, on moni parti de musano ya malamu. Yo moni parti c'est un peu bazo ba trophée na bango pe. Non. Comment ça fait de faire que ça la pe musala na ebe bien. Non. Trophée to ko boya ngo na mokilité mais puis eza titre honorifique. Hein? Trophée à titre honorifique. Yoko bin selanga mbokani na vie nga ki Chora Matuidi. Baloba za meilleur buteur à Coupe d'Afrique. Tiens na Dieu merci mbokani. Au mon écart. Les époques par époque. Kaba marama bino mo boya na ma question ka bino mo bo pesa ba réponse donc biloko nyonso na wenzeto za modèle mon côté pe prix mon côté. Si je comprends bien ce qu'on attend à l'époque aux hommes qui fallait pour reconnaître peut-être que Aigle mo bazali na musique. Aigle pesa na musique congolaise azo poussa ngo na lingi ko zona na bana basi te mabe ya kana ma pekisa ingabi yo za mwana mobali. Soko zo swana na bana basi mingi mabe. Na lingi na mamba bana basi awati. Na lingi na mambaba na basi awate nga mwa mwasi na linga mingi aleki diama kolta pa na nga eza Yvette Mbi ya Zanoti solo bina nga Yvette Mbi ya Zanoti là d'accord so singa feza Schengen là d'accord Fallon na langi là d'accord so comme yo mama fa bana basi bazaka presa aussi baba mbele na nzoto ne ba batu bafunda na okate mwa mobali afundi mwa mwasi ezaka mwa mwasi o afinga nzoto abina nga ndumba est-ce que ce moment yo que no funda déjà moi sur le bané ndumba mais ozo lukato solo ba ko funda ngana ya ona ngana ozo na bana basiti na ngaka na ibisa bagulwa ke mambo pasi bandi dans pas dynastie déjà bientôt 2 ans alors mais Bartis c'est soit faire golo ba longwe bundeni c'est la longwe oh c'est la ebisio a longwe ah ouais ba ke chiki to azali sous orchestre té likinga za la raté. Mais quand on parle de jet set, on voit faire rigole. Faire rigole, tu vois, tu as moulangi à pamba, tu as un sentiment. Non, c'est un peu de base pour accompagner. Voilà, dans la force, nano ya orchestre, c'est faire rigole. Quand on parle de jet set, on voit faire rigole. Les lois pire bakou bekenda pe kufa. Pour pepe kala za rali souté. Bana ok et kufa. Vive la musique et kufa papa wimba za la raté. Donc au lieu de lo baraba makambuana Tolo Bamakambo fait rigole à Azana Bomo, il est vivant, il est ressuscité. Qui Jésus? Il y a que 3 Jésus dans le monde. Jésus de Nazareth et Jésus de Niance et Jésus à ballon Lionel Messi. C'est fini. Towe la lissouni. Nazoé bata. Ingénieur Popo Madoule na PC Namote, ingénieur J3 et puis Jonathan Moula Mwana Mamade au Mondele batunanga to Koweït. Ingénieur Jésus na pe Jogo Glody Linonge na pe bango tumbote non sur la rapette il y a pas quoi sur la pète mais nata qui peut ba frère na bino ba frère na biso il y a Genesis bandeko pe baza pe mais la faire gola o pe mais on le la faire gola moi trop mais sous baza basilika ki pona par rapport ya ndeko na biso lité ya kanda na ba musique ndingo babi ke faire gola zo dépenser les bato na trop fallait de bino boliaka balobi ke ndeti mutuluko la lité ya kanda
aza mutu ya ba deux fois muzeki ndingo alobaka kwa vana za ki pas fallait pour pas baluki ke pas wata pas muzeki ndipana pas robino mundi boulele pas faire gola de baza bato ya kopesa confiance ti baza bato kopesa confiance ti do faire gola zo pesa confiance pas bato tandis que fallait nde atsa misu na bango pas ba patient les padres que j'ai sali à passant ba bino et les autres. Est-ce que vous avez un regret bato wana? Yo molinga bato ba fungola ba livre oza na problème mo boye mutu na vie aza na chance na ye aza na étoile na ye nga aza na makambo oyo ya nga nakobetela mutu te mutu akoyeba mwa muke kati na ngeza frère na ngai Zeis mokombo soto sala na ye na keyo mutu na mutu fere aza lokola Congo eza trop munene oyeba kinga kati pesa na kati ya Kisasa. Donc faire entendre ça munene oh nyonso amoni aza makasi achi molazelo alo na manioko la epé a ko récolter eza na ko tout soki ba pesi mutu boy mutu moni mabete et normal batongo peut ba pesa biso ya musu baza bandeko na biso te donc eza inutile ya rouer la bato eza grâce ya faire rigola lelo biso toto za so moni mutu mo aza na mamba faire azolela ngai boy seka mutu alibabe faut ba sukule na maya za musamu biso tout ba chemin et kenda donc ça inutile ya oloba mwana tozaka na bato musoko oloba ngo bomona pas fini ingénieur maraboyembi na pesi mbote na na place aza mutu na mutu aza ne sika na ye na lingi boyi tonton maya to mama moto na sali de fité mais na solelo mo na lingi to mona na le 10 mars. Le 10 mars l'année prochaine. Na bi okufa to ozana bomoyo. To mona le 10 mars. Na limpeka boya mukolonga na caméra opi. To mona le 10 mars na bi nini oyo ya omoni. Ona wapi hapa? Ka awa. Aka matunge. Awa kaka. Ego ya awa. Adi de Lumumba yoka le 10 mars awa. Ya awa. L'année prochaine. Ya awa. Nga na batu ya danger le roi général Georges Barbosa. Nga na batu mbongo le roi Jimmy Bela ou boss. Naza ba type boka na lauréat de Bruxelles millionnaire à faire des millions. Nana ba junior bokulaka, bokul. Nana ba Dixon Kabasu, Marata Marero donc naza na batu. Oyo ke yanga. Naza na ba feza Schengen, naza ba maître waza maître Genon. Naza na batu ba vengando maleli. Nana batu oyo yanga. Au moins na mokili na biso bagolwa c'est des choses en teni na oza lelo jeune moboy artiste leader locataire alinga ko sanga na ngana me mawanere leader locataire na yesko raisonner leader locataire no benga gele héritier watana eza locataire héritier za bayer papa dino tomela biso na suka mission mais taba mbodi ngo boya la basongi songi moboy yo ndeni yo ebike ya futela yo commissionnaire te bakamoyo alingo tenere gadi maître zet balebele azo peksa ba moyo ngai nana ajo na koma mutu leader locataire na talega makambo ya niveau na ngati par exemple niveau na ngai te ngana na niveau oyo ya bato balobaka vrai chez nous chez Frère Gola eza affaire des millions donc soki lité akanda ye ne azakana biso soyez les bienvenus eza na ba norme nango eza wengi so ye na présence te okota te wengi ko répéter 10 000 fois mais au moins ma liste à voyage orchestre bakati biso eza wengi muzeki ndingwa c'est mon petit ngana conseiller musée ya Ruzala ti musée mo mazwa vertige makambo amona na jet set depuis banda olobela ba orchestre nano amona te po ya benga nga bokulaka benga pemeni bokulaka tala boye na bikolanda yete c'est un locataire comme toi et moi tozala awa et si ko biso toza mukolo na ngazaka na ba mapanga so la ni mutu aza na chance okoma na chance so la ni mutu alibabe na tuni musée est-ce que yo za acteur à film ote ngabi bon ya za acteur ye fois za na ba James Bond ba Jet Li ba camarade ne bango wana biso te musée ko comprendre beaucoup la mambo lobi nanga lelo musée na Jet Set aza na décar na mona ngo esengo lelo ko to souci na ngeza la ya mususu bagolwa to bazaka partout dans le monde ba mema gouverner golwa poto ba mema muko to molo ba mema nasi ba sele ba mema fiston frappe ce pe ba memi Tarik Ngangu ba mimba ndeko musu poto sala force misu bazala kuna misu peto za a et ça bien to ko mema na ba motema mabete nga kola na bonne vie déjà premièrement net ba jona te au moins musala ki goy
to sala nga po biso za ba fonctionnaire en Nzambe biso l'état et biso te mais Nzambe nda et biso to zo salaire tangu ya lingi donc goigoy na goigoy bakanga na kandate moi je suis mendiant nde omoninga je suis mendiant naza goigoy donc na ngoningo kangela goigoy musu motema te donc yango moni bonne chance na balité ya kandane to za mais toye baka tobe biselaka papa Hervé ne ba relation te na baninga na ye ya ba musicien kasi bino nde bozokena ngo mabepo bon côté papa Hervé pe na selo scram pe benda non ngai ta on a kosamaki leader locataire alinga kosa ngai mutu akonseya nga selo scram ta wata alinga kosa na yebi ete na lobi leader locataire selo ya ebsanga eloko moko abi nanga ke ngape na musicien oyebi soki lelo na kangamaka na gola parce que to uti musika akonseyanga moko oyo mutu akonseyanga lokola iye lo asele le scram azate le roi DG Polo azate so na yo ya kutu Yvette Mbi azanoti na parlons plus donc mambaloba na ngai yango na mabe ya kanam na Suède goloza mukolo esala ke efandisa état d'esprit na ngam na so na landi lo yenge oyo pona boy mbongo ngo combien $3000 2000 so pesinga 3000 2000 web sanga somba voiture ba voiture 1500 kufa pam et ko matango mbati so déjà na zoazo ngo pa pasteur nanga Jojo Kamani Chikuna on a pese mbote et puis pasteur Fiston Bofunga Isaac Bofunga na pese mbote ozomona teke so na bina landa babiloko mususu anise ba banga donc Gila Roche tozana na mai on peut gouverner le gola par rapport c'est le scram kende mabe bon conseiller Gouve les Gaulois à Moutou, c'est mon frère aussi. Ce qu'on a expliqué, Yolo Mabele a fait rigolo. Ngana bandi Yolo. Avenue Kimwenza. Yolo Mabele il y a la coste. L'idée la coste. Il y a aussi déjà Oiba Chombo. Koloba m'a amené à te. Otiko. Aibi téléphone, Oiba page à Moussafi iPhone 14. T'es monsieur Sili. T'es monsieur Sili. T'es y'a pas que monsieur Sili. Ça appelle téléphone isolé là regarde moi izobeta. Mais yo lobina muto boloba na te nzembo ne na nzoto na ne batala bo chom. C'est to la coste. Kasi muto ozoloba wana. Muto ebisa sous le soleil. Na de mbala na pesi de. On voit ndou, voit moi. Vois-moi y téléphone. Vois-moi y téléphone. Ma ibi iPhone 14. Donc ouais mako événement di bobo. Ils ont des mobiles à santé mobile. Vois-moi aibi chom tokotu nanani. Appelle sonnerie maman regarde-moi maintenant. La nzoto na yé passé à cause de ça la montée. Donc Gouve les Gaulois c'est mon frère. Biso ngana bandi yolo Gouve les Gaulois Museki Ndingu Tarik Ngangu to komi na yolo si to moni ba Nancy Basele to moni ba Vasco de Gama donc Gaulois yolo Mabele a fait gola à sa frère nga ayebi le pourquoi ça la kango mena yebi ke soke za yelo mususu sele yo azali frère ya frère à patron et puis azape frère na yi donc on est en famille, na famille ma nyonso ezanga kate. Ngape nazo tamusu na silika vers ndeko na nga Tracy Elisa. Mais bana, mais ça ma famille, eza famille na biso tellement batu batala ngo trop. Ba mona biso jet set onde Gombe. Omwe bana lingwa la te. Ukaka lo soirée mo eza na Gombe donc biso set sali comme na biso pas batu comme on dit soirée. La soirée mo eza kuna oui, c'est le scram na limité. Na façon na limite pe façon ya Gouve les Gaulois ba koyi kozwana tozo na ba animation to ça to linga to comprendre ba fanatique na biso mwende ba mo sepela o Gouve lobi bo pona sele ezake bozo landaka biso donc actualité za pas papa Hervé Ferregola bataringi ba relation eza nango bien c'est le scram na Ferregola c'est son frère ba koki kozwana kate ba kozwanela nini ba ozwana nini ba nelo ba ozwana te c'est le abeta en orchestre na biso te. C'est le conseil na mambagote c'est na fali pour conseil à Céléo et Zala bien. Voilà le conseil à Céléo ne souci bato Fayoul. Bato Fayoul. Et monsieur Sil. Et monsieur Sil. Pesa programme pesa ba dédicace plus 243 89 80 72 700. Donc opération Zali Gauloise gladiateur les 6 O vraiment dynastie volume 2 Ezobima. Tosomba yango massivement vraiment tosomba Karim Kivri di Djogo et puis Julio Semo na Jobu Rwana na maître Doli Chalako
nayebi ke batu tout balinganga jani tambu business batu nanga tout merdi binga na kikolo wana vraiment batu tout balinganga Yannick Bosaka Trinita mestre vraiment na congolais wana batu tout balinganga ngai pe balinganga papa Hervé Fergola avant balinganga balinga liboso fer donc biso tozana biso ka bilili ya pamba et pas ya Fergola en tout cas tous la disque na biso dynastie volume 2 tozana polémique na mutu te po étape à polémique eza ya biso te donc tozo la dynastie ça va. Merci à Paris, monsieur Céline. Ça va, oui, merci. Merci. Merci, très chers abonnés de Congo Winner Télévision. C'est la fin de cette émission. Merci à confiance et à fidélité. Merci à la diaspora. Nous sommes tous Bouzouaki. Il y a beaucoup de choses à dire sans permission à travers votre émission. Merci Mingi na Kulutu Nangai Papi Mangala de Jerka Orphelin Riche. Mon vieux Cédric Mbakera au banque j'étais salé Sandremo qui te Pessimbo te Brenda côté belle œuvre de moi-même. Merci pour les soutiens Brenda côté. Un grand merci aussi à mon vieux de moi-même, Odilon Swana, mon apôtre Tongo, famille Simba, merci pour le soutien. Mon vieux combattant Samba, Topesi Bambote, un grand merci aussi à celui qu'on appelle Jero Palon, chauffeur privé honorable, Topesi Bambote, merci aussi pour le soutien. Topesi Mbote Mingina, madame la journaliste de Safety Télévision, au nom de Laura Bijimini. Très chers abonnés, ceux qui bossent là qui n'a élément Mukula Lelo, Topesi merci Mingina Dida Lumumba Yazala qui n'a sima ya caméra kuna na makino na machine na micro ezalaki nga wabino miliki de la presse tokutali mikolo les yeux ceux qui sont massi à zongité protégez-vous bien on est ensemble merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.